batu badini makata mwana mwasi wana tcholi na mwana tokezoye wapi bato lelaki bana butu bana iner si ero tozolela kaka ebeme ezomonana te atcholi papa atcholi ka ala quartier atcholi akei déjà papa toleli bana iner ti ero désert tozolamuka tozomona ye te papa tozosala ndenge nini vraiment ata yo moko papa ata bosali nini ata botie Jésus qui ça gouverner place yo kodinda kaka Mbula ebeti iloko ya liboso to condamné mingi gouvernement provincial par rapport à quoi ba milieu oyo bato bakofanda te et puis ba chef du quartier bazotekela bato ba place ya boye ntango so baoteka bato esika okoma etondi bandi kotonda lelo te desale etondaka tobana masina toyebi mais gouvernement provincial bazosala procédé place bato bato bafanda mais ntango dege ezoya retour ezonge bana osenga monsieur gouverneur basala nécessaire bato baza lelo ya mai balongola bato nyonso et puis na nouveau ya masina na changu basalite mingi tobwaka mingi na kati ya mai ya ntsanga eloko ezokréer ba intonation de place oyo bato bakoki kofanda te basala bato balongola bato gouvernement zwa charge bato bato oyo bato place ya kofanda ata bosali nini ata botie Jésus qui ça gouverner place yo kodinda kaka ata botongi ndenge nini bato balongwa gouvernement provincial place ya kotia bato papa eza likaba kokamwa tala na liokene wenze papa nakoki te nakokende ndenge nini nakokatisaka wapi wapi nga nakokatisa todimi na bana na mibali hotel kutu balalaka bato nyonso edili bato batioli papa vraiment yakotelela biso likambo oyo papa ka biso na masina vraiment ka biso na masina kaka bakotini nyonso bangeli ka biso tongelaka te tozalaka na ebale kaka toujours tolelaka kaka papa maya miso na biso oyo omona yango te papa omona maya miso na biso te papa chaque jour tozolela kaka bayo kokosa biso oyo batimboli te bato badini makata mwana mwasi wana tcholi na mwana tokezoye wapi bato tolelaki bana butu bana iner si ero tozolela kaka ebeme ezomonana te atcholi papa atcholi ka ala quartier atcholi akei déjà papa toleli bana iner ti ero désert tozolamuka tozomona ye te papa tozosala ndenge nini vraiment ata yo moko papa bafati papa bana le premier ti efa tozolela kaka mai ya miso ozotchola kaka tala nde naza boye nazongi na ngai
Bon, papa journaliste, normalement, et salami, pour le lopambati, et zarami colonioso. Mais, bah, quand on a quand même au canot, il y a côté de la biseau tracteur, pour y normalement, qu'on kire maï. Mais, qu'on kire, on attend, qu'on kire, bah, tout selon, ça va vie, il faut agrandir, mais qu'on approfondir. Pour approfondir, ça signifie que comme ça maille comme mozindo pour maille ko kakali susu au côté la batu na banda côté. Mais mon sala bon ça qui en tout cas ils ont mal monter pour agrandir mais approfondir té. Les lots à la cause maille est débordé dans ndenge ya mabe bien mo ko mo la ndenge sali par ci par là. En plus côté oyo batu ya bandoko la soso bi pe oyo ya métrokin ou bien on a travaillé salaki côté babuka ki banda en tout cas débordement moko total, débordement total. Nous avons besoin de ezali boy. Bon, pour la bakonzi mboka, en tout cas, la personne merci mingi na mokonzi mboka na initiative azo kozwa ya ko reconstruire mboka na place oyo ezalaki batika bato baleka batika ko sala te. Kasi to senga na ba oyo bazo ya ko sala misala yango. Pamba te mokonzi mboka ye moko ko se déplacer te a ko sala mosala. Bato ba sala mosala bata na souci ya kosala biso mosala oyo eza durable parce que fatigue partout au tambola alors sala ba prince nae à béton donc ezali ke eloko ya makasi yango to sengi suivi ezala makasi po mosala sala kwa malamu kaya bandeko na biso ba ko kire mai bato ba sepela ki débordement ya mai ekozala susu te inondation aussi là mais to moni le fait que ba kire bien ye olé à approfondir mais à agrandir mai et ça li ba dégâts yango na ba continuer ça na suivi